Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout, avec moi votre humble serviteur, le président Fidèle Motonzambe, l'artiste cinéaste, la star du moment. Fidèle Story na Luanda, na Angola, Fidèle Story na Sud-Afrique, na Yaoundé, na Cotonou, na Lomé, na Johannesburg, na Bangui, Fidèle Story na Tanzanie, Fidèle Story na Maroc, na Afrique Mobimba. Fidèle Story na Europe, na Asie, na Amérique, Fidèle Story partout. Toya lisusu na 4e épisode ya film na biso. Est-ce que vous avez remarqué que les effectivement son corps est toujours à la maison? Je l'ai remarqué. Mais ça veut dire qu'ils ne vont pas l'amener à la morgue. C'est comme s'ils ne veulent pas l'amener à la morgue. Parce que tous les matins, je vois mes collègues aller dans sa chambre. Et ce qu'il fait là-bas, je ne sais pas. Et plus particulièrement, je t'en supplie, pardon au nom de Dieu. J'ai beaucoup mon travail. Ne dis pas des choses qui me font peur. Mais c'est la vérité. Pardon, je retourne à l'intérieur. Attends. Je vais te poser une question. Oui, vas-y. Qu'en est-il d'Alex? J'ai appris qu'il avait des problèmes avec lui. Alors il a envoyé de la maison. Je réussis à appeler qu'il l'a chassé de la maison. C'est pourquoi il est parti. Mais qui vous a poussé là? Pardon, je retourne à la maison. C'est toi qui as toujours à dire. Attends, je suis avec toi. Fidèle Story na Kinshasa, na Brazzaville, Fidèle Story partout, avec moi votre humble serviteur, le président Fidèle Motonzambe, l'artiste cinéaste, la star du moment, le grand manager Toya lisusu na 4e partie ya film na biso, famille sacrifiée. Film wapi oyo tife moto ya mbongo, moto ya bozwi, mais a sacrifié bana ye ya basi 4 tomonaki na mabala babotaka te baza koniokwama, et a fait de compte papa akomisa bango bakizengi, moko akomisa bango maboma, mibale ya mibali ba drogueur ba violeur, komaki tango oyo Lucifer alobaki ke tife abuki mibeko po apesi bozwi na ye na basango, akokufa abongisa bana ye mibale, moko yeyo. Bonjour jeune homme. Bonjour. Bonjour. Oui, naza malamu. Tu sais que c'est un plaisir de voir un jeune homme comme toi lire la parole de Dieu dans un endroit public. Depuis quelque temps maintenant, je me sens attiré par ces livres. Je veux savoir plus sur ces livres sacrés, savoir ce qui se cache. Je veux savoir de quoi partir. Mais le problème est que plus je lis pour comprendre, plus je me sens confus. Je vais te dire, mon frère. J'aimerais que Jésus-Christ a véritablement Nzambe. Et lorsque tu le Jésus, tu comprendras mieux la mingi les Bible. Na lingi na yeba plus pour na Jésus. Naza prêt. Bien. J'aimerais que tu pries avec moi. Premièrement, que tu as levé les bonnets. Sima loboko na ngai. Répète na ngai. Dis, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je reconnais que naza musumuki, na reconnaître que naza musumuki. Je suis un pécheur. N'accepte lokola mwana nzambe. Je veux que le funérail de mon père soit le meilleur, ce qui n'a jamais été avant cette communauté. Collins. Ils ont prouvé que oza vraiment mon papa na yo. En effet, papa na ezalaki moto ya riche, moto ya bozwi. Et abandaki komérite bonheur, mpe azomérite honneur lisusu na liwa na ye. Collins, nous allons commencer avec tokobanda préparation po bato bayeba komeka koyebisa bato toza na eloko moko te bokoprépare boyebisa bato oyo nalingi bosala ezaka ke boinforme ya bato bato baya bato baya balia bamela balangwa toza mpena na tifasika film eza kitoko film eza gu fidèle histoire yango yo naza konta ya komona ndeko na ngai ya mobali ozosala nini awa naye komemela yo mpe kimia oyo epesi ngai bonheur ya solo kimia oyo eza likolo ya babozwi nyonso famille na ngai esengeli babeneficie na kimia wana ekimia wana eza jésus christ de nazareth. Alex, t'es devenu vraiment stupide. Okomi liboma. Pourquoi tu ne restes pas loin de ta famille? Maintenant, je vais te faire payer au moment qu'il avait plus besoin. Il t'a donné la vie, tout ce que tu as choisi de faire. T'es barré, défends sa face. Notre papa Jésus-Christ. Il a fait tellement de choses horribles que je ne pouvais jamais faire. Tu es encore plus stupide. Alors c'est moi que tu viens enseigner la Bible. T'inquiète pas, oui, je vais bien Jésus. Oui. Il faut vraiment accepter Jésus. Oui, bien sûr. Mais le encore. Bagarde. Oui. Veux-tu l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, bien sûr. Oui. Maintenant, les gars, amenez ces tombes là-bas derrière et vous allez les fouetter pour que le sol soit rempli de sang. okomona koma naza capable. Collins, est-ce que mutu ezosala nadekona mobali ekotele jésus ozotinda bato baya kobeta ngai jokolisa besoin jésus yamba jésus Collins papa zaki moto bakisi tika biloko wana Collins yakobisa bato lo batika ngai Collins yamba jésus Collins andimaka ahérité séance occulte ya papa. Mais Alex alobaka jamais il a kosala nzela wana te aboyi kotangisa makila nayebi koza malamu boni yo ndeko na ngai oyi naza malamu. Nous avons un prédicateur moko kuna na nsima est-ce que tokokende yoka prédication ocharge okomi na prédicateur Collins fidèle history Collins apesaka ordre babeta ndeko na ye fimbo mpo aye koteya ye Jésus. Film exact, il faut pesa bagarre na yo. Kanga munoko na yo. Nabi kanga munoko na yo sikoyo. Tu pensais que yo okanisa nini yo? Ozo pesa nga ba ordre na ndao na ngai. Yo keba. Collins. Oya zande kona mobali. Ni nango ezokomela yo yo olingi napesa siko ordre na bagarde na nga bamiso lopango na nga
yo opesanga ba ordre ozala besoin kosala yango te ndamoko na kokende ozosala anga eza buzoba na kotelema matin mona ndenge ozonyokola ndeko na mbali bongo eza ndeko na mobali telema wana botika ye bozozela nini abi détaché ye ye bolongola ye moi bazoba oyebi koza vraiment stupide est-ce que oza informé mpenza kozaka stupide oye koteyanga bible na moto abozwi natikali na bozwi nanga papa alakisa biso richesse yo ndimi otika richesse olanda bato bamandia bapaster jésus oyo aza eloko tepesanga bible oyo awa nakotuma bible oyo mpo na enseigner ote jésus oyo ozolanda wana aza eloko te bagambi bwela ngai essence bwela ngai alimeti napelisango tika yango tika bible tika bible kolisi kosala bongo te kolisi kosala bongo te pardon tika ngai nakende na bible na nga nakoya lisusu te bopelisa te botika bible kolisi pardon kolisi nabondeli yo c'est à mon tour de dépêcher. Azwaka décision atumba Bible. Basopelaka yango essence. S'il te plaît. Kolisi tika. Kolisi azopelisa. Bible ezopela te. Essence eza kosenflamme te. Film eza kitoko. Film eza goût. Elekelaka kolisi. Apelisa essence. Mais Bible eziki te. Bafide bien. Na bafide bien nyonso fide d'histoire yango yo bozotala te film oyo eza kitoko film oyo eza goût film oyo eza elenge oyo wapi kolisi apelisaka bible ezozika te essence eza ezozwa moto te tika nzambe alola alakisa banguna na yo ki aza capable ya kokweyisa baprojet na bango Alex yeyo akobaka kaka toujours na bible nini ekoleka nini ekosalama epai na Alex est-ce que Alex donc Jésus aza nzambe ya bikelamu nyonso. Mon choix est porté sur toi. Et tu dois savoir que je ne t'abandonnerai jamais. Jusqu'à la fin. Et je me révélerai personnellement à toi. De façon à ce que tu saches que je suis ton Dieu. mokile yebaki oza nzambe na ngai Alex ye akotaka na profondeur ya Jésus oyo nzambe na ngai je suis naza disponible salela ngai salela ngai nzambe naza disponible Tu ne fais que de quelle vérité tu es en train de parler? C'est normal. Tu sais quel condamne. Regarde-moi celle qui se prend pour une grosse dame. C'est de ces misérables. N'importe quoi. Oh Jésus. Désolé, bon après-midi. Désolé vraiment. Nazo, promettre que nous temps pardon, je veux que vous sachiez que Jésus-Christ a ligné nous. La raison le paradis est réel. L'enfer aussi est réel. Mais il n'y aura plus de repentance après cette vie. Repentez-vous alors que vous êtes encore en vie. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Mais ça, êtes-vous né de nouveau? Oui, nous sommes Jésus. S'il vous plaît, donnez la vie à Jésus. S'il vous plaît. Le paradis est réel. L'enfer aussi est réel. Tu y es mon Seigneur. C'est sans temps.
N'est-ce pas que c'est le fils de Chief Emera? C'est lui qui a pris la fuite avant sa mort. Étonnant. C'est lui, il est occupé à nous évangéliser. Mais c'est pas comme peut-être qu'il a été contre les pratiques de son père. Bandeko bakamwaka violeur mobomi moto ya mabe moto ya sala ba crime akomi côté à Jésus Christ akomi kobongolisa bato mitema ndeko na ngai ta eza nano ta ezali te okoki mpe kolanda exemple ya Alex moto mabe mobomi moto ya masumu yeyo ayambi Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi akomi mpe koteya bato yo moto na milangwa yo moto na kindumba yo moto ya misala ya molili ta eza nano yamba Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi yo mpe ozwa lumière oyo Alex azwi tolanda filme oyo na bokebi nyonso filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali Colix yeyo aza toujours kosala continuité ya papa na ye kokomela nini na vi na ye akosuka wapi awa mpe Alex ayambi Jésus akomi koteya est-ce que Alex akozala canal oyo ekoki komema délivrance na libota oyo mpo bandeko na ye 4 bazali bakizengi ya basi est-ce que nzambe akoki kodelivre bandeko na ye ya basi na nzela na ye nzambe ya lola aza toujours na possibilité ya kosala eke na libota oyo bayebi ete yozala canal wana mpona komema délivrance na libota oyo baza na bozwi te yozala wana mpona komema esengo na libota oyo babalaka te yobala okata balie familial na libota oyo bavoyageaka te yo voyage mpo benda bandeko mosusu ndeko na ngai yamba Yesu ndeko na ngai filme oyo eteya yo ndeko na ngai filme oyo erapele yo que seul Jésus Christ de Nazareth nzambe ya pasteur Jean-Paul Mayata nde aza na possibilité ya kopesa yo kimia tomonaka bato ya rouge na kati ya matanga bakosala nini mpe baye kosala nini nini ekoleka awa filme oyo eza kitoko bafidedien filme oyo eza kitoko bafidedienne bozotala to bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzame tomonaka moko ya kizengi yeyo aye akimi bakangi epai ya bagarde tala bozwi ya papa ekomisa bana basi bakizengi bakonfort bango na kati ya bandako ndeko nanga bafamille ya mbongo oyo olulaka oyo anviaka biso mpe tokóma lokola bango makambo esalamaka mpo elekaka kuna bandako na bango ndeko na ngai ya mwasi parfois okodeside te nakima libota oyo ndenge Alex akimi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali fidèle histoire yango oyo bozotala to bozotala te boza permis te kokota awa mpona nini naza prêtre ya chief esengeli nasambela mpo na ye ifo nakota nabondela mpo na ye eza possible te rentrez vous asseoir on vous appellera lorsqu'on aura besoin de vous posa na yo prêtre oyo nde moto amemaki kufa ya tif ntango tif apesaki ye mbongo oyo Lucifer apesa ye Lucifer atombokaki alobaki okoki jamais kopesa prêtre mbongo oyo euti epai na ngai obebisi bikila il faut okufa liwa ya tif eyaki à travers
don oyo apesaki epai ya prêtre prêtre yango lisusu ye yo aye baboya kota kolisa mayele alobi prêtre wana kota te naboyi ngai mpe nakufa. Alex déjà ça akei tokotika héritage epai ya nani Fidèle d'Immeuble Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi basalela yo couverture ya matanga na bino, to sala au dernier hommage, to sala live na veille mortuaire na bino. Pasteur ozolanda biso olingi basala live ya ba prédication conférence campagne d'évangélisation na yo benga biso te Fidèle d'Immeuble Production toza wana ba matériel eza complet toko salela yo musala ya bien matinée politique honorable ministre autorité ya parti politique olingi basala reportage ya ba activité na yo mais Fidèle d'Immeuble Production tozali toko salela yo couverture toko salela yo ba live direct Fidèle d'Immeuble Production topesi opportunité na ba fidèle pe ba fidèle nyonso ya koyekola anglais gratuit yekola anglais ofele na Fidèle d'Immeuble Production condition ezalaka moko okoti na compte YouTube na biso yango wana liboso ya telefone pe télévision na yo okomi kaka Fidèle d'Immeuble TV na YouTube osabone okoti na moko ya ba film na biso okomante na commentaire okokoma kaka anglais otie numéro na yo ya téléphone nalobi bien okoti na chaîne YouTube na biso Fidèle d'Immeuble TV osabone osisi kosabone oaime okomante na ba film na biso anglais osabone okomante na ba film na biso anglais otie numéro na yo ya téléphone biso tokoya tokozwa numéro na yo ya téléphone tokoajoute yo automatique na kati ya groupe WhatsApp na biso ya Fidèle du Center tokopesa yo cours ya anglais gratuit ya ofele okofuta mbongo te komela biso s'abonner massivement na Fidèle d'Immeuble TV na YouTube na yo komela biso na commentaire tika numéro na yo partout esika ozali tokoajoute yo na groupe WhatsApp na biso ya anglais Fidèle du Center. Fidèle du Center topesaka ba cours ya anglais français portugais espagnol lingala okoza ba cours gratuit film na biso eza kokoba kolisi yeyo aza kosavourer bozwi héritage ya papa ekosuka ndenge nini eloko nini ekokomela kolisi tolanda film oyo na bokebi nyonso olingi okota na les amis de Serge Fidèle les amis de Fidèle story mais komela biso na WhatsApp te lobaka ngai Fidèle story yango yo grand serviteur des serviteur monene ya vautour noir sacré élément et bayaka kotelemisa chief ye na kati ya cercueil film eza kitoko film eza goût film eza elengi wapi tu es en effet oza vraiment mobali munene soir derrière le plus oza vraiment mutu munene osali mission na yo nayaka korendre ye dernier hommage Fidèle d'histoire yango yo ba mama ya Zigida ba mama ya marché de la liberté ba mama ya marché ya Pascal ba mama ya marché ya Kitambo
ya wenze ya ngandu ba mama ya libongo ba mama manœuvre ba mama ya kingabwa ba mama ya gambela ba mama ya zando ba mama ya marché ya Ipene na badiadinge ba mama ya marché ya Kalufungula ba mama ya Mabaya ba mama ya Bibende ba mama ya Lotula fidèle histoire yango yo bozotala to bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment bozalaka bino nalela bino ya trop film eza kitoko film eza goût bafidèle à Brazzaville je vous salue na potopoto na la mairie de Filou talangai Janivial na Franceville na Ngamakoso Brazzaville mobimba na lela bino na sepelaka ndenge bozotala biso na Miel télévision na fidèle du Mauvais TV na YouTube bo s'abonner massivement Brazzaville na lela bino merci na maman Blanche na ebiki bébé aza bien je salue Serfi fidèle de la fille à papa la basketteuse Mote na Rose ya fidèle de Makese mère à Palais Colobor je salue Trésor Kintwa Itebe moi Nzambe papa social motema ya maman Aïcha Tadi papa na Jafet na la grâce fidèle histoire yango yo bozotala to bozotala te basala matanga Kolisa asali matanga 3 jours ngaye matanga 3 jours esila te tonge tani buto indi tonge tani buto indi mbongo ezopanzana kaka mbongo ezosila te ndeko na ngai filme oyo ete ya yo fidèle story na Lubumbashi fidèle story na Kolwezi na Kananga fidèle story na Bakongo na Bandundu fidèle story na Equateur na Mbandaka na Ingende na Basoko na Basankusu fidèle story partout bafidèle na bafidèle na nyonso bo s'abonner massivement na compte na chaîne YouTube na biso fidèle du Mauvais TV pour na kolanda ba film oyo na intégralité olingo yekola anglais gratuit mais procédure eza simple okofuta na mbongo te okoti kaka na YouTube na yo obeti fidèle du Mauvais TV la chaîne du moment chaîne oyo bato nyonso tout baza kosabone chaîne oyo baautorité ya mboka baza kosabone fidèle du Mauvais TV chaîne oyo badepute baza kosabone fidèle du Mauvais TV chaîne oyo bamama ya Zigida baza kosabone eza kaka fidèle du Mauvais TV chaîne oyo Brazzaville mobimba baza kosabone massivement eza kaka fidèle du Mauvais TV obeti kaka fidèle du Mauvais TV na YouTube osabone okomona bafilme na biso ya fidèle d'histoire eza wana oponi filme moko otiki commentaire yo koma kaka anglais otiki numéro na yo ya téléphone biso tokorécupérer yango tokoajoute yo na groupe WhatsApp na biso gratuit fidèle du centre fidèle du centre de formation professionnelle tokoyekolisa anglais gratuit tokotindela ba vidéo anglais gratuit tokopesa ba cours en ligne gratuit fidèle d'histoire yango yo
bozotala to bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Filmo eza kitoko. Toza toujours na fête 3 jours ya fête. Fête yango 3 jours. Fête aussi la té. Fête te même matanga. Mais matanga comme fête bato ba olia, ba ke bazongi ndako yo lié. Ok, ozongi ndako yo mela. Ya boyena nezala te. Kolisa sali matanga ya papa, koleka fête ya libala, koleka fête ya président. Koleka fête ya bala reine matanga 3 jours matanga esi la raté mbonge panzana kaka liamela otoni ozongi filmo eza lenge filmo eza goût olingi nabwaka yo gratuitement nabwaka yo fele opesa mbongo te abonnez-vous kaka na Fidèle du Mauvais TV otiki commentaire na film na biso na kozwa bakombo na bino pe na kobwaka yo chaque jour chaque moment na bwaki yo na kati parti na tindeli yo po poster na WhatsApp na yo na ba réseaux sociaux na yo Fidèle Story yango yo na barumbu na bon marché Fidèle Story yango yo na Petro Congo na Masina na sans fil na ndili quartier 1 quartier 2 quartier 3 quartier 13 quartier 4 quartier 11 quartier 12 quartier 2 quartier 1 na couloir Kimuta Fidèle Story na Kalamu na Yolo Nord Yolo Sud Fidèle Story na Bambole Petit Pont Fidèle Story na Selemao na Mongafula na Ipene na Lalou Fidèle Story partout jeune homme s'il te plaît donne ta vie mwana mobali pesa vie na yo epai na Yesu Yesu azali nzela bosolo mpe bomoi moto moko te akoleka mpe ya papa soki apesi vi na yo epai na Yesu te va Jésus sérieux pesa vi na yo epai na Yesu Masia paradis eza réel. Mon père m'avait enseigné tout ce que je devais savoir sur l'argent et comment gagner de l'argent. Alors je connais toutes les règles. Il n'y a pas de repentance après la mort. C'est le jugement qui attend. Donne ta vie à Jésus pendant que c'est encore possible. Le paradis est réel. L'enfer aussi est réel, mon frère. Mon frère, tout ce que tu vois dans ce monde qui n'est pas possible. Donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ est le seul chemin. La vie est la vérité. Il n'y aura pas de repentance après la mort. Il est écrit lorsqu'une personne meurt, il attend le jugement. Mon frère, demain sera peut-être trop tard. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train d'humilier et rabaisser le nom de notre famille? C'est quoi? Tu es en train de prêcher? Quelle bonne nouvelle, hein? Quelle bonne nouvelle tu es en train de prêcher? Tu es stupide. famille tozana bozwi toyebani twana mbongo metamaka mbongo sana nzela oteyaka Jésus Collins, à quoi cela te sert-il de gagner tout dans ce monde et de perdre ton âme? Collins, à quoi cela te sert-il de tout gagner et de...
mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contactez Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolo la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidedi Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Le petit boostage gratuit pour booster l'entreprise. Vous avez une maison. Vous avez une entreprise. Vous avez une société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour nous la base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fidedi Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidedi Move Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux amis, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes. Olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango. Contactez Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela,
avenue Mokassa numéro 14. Référence entrée quartier 1 Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèlement Production, c'est la réussite de votre business. Mais tu parles de Bozu, tu parles de Lola, tu parles de Jésus. Colis, tu donnes la Jésus. Ah, Colis, Salobaka Naye. Aux allez ko sale, allez ko humilier famille, honneur et famille. Famille, tous en Bozu, tous en Mbongo, tous en honneur, tous en combo. Mais on a zéro comme Mandia, côté Yaga, Pamba, Jésus. Et on a Alexa, Ebisaka, Lobby. Important, c'est ça, Nini. Il y a tous dans la famille, ils ont un combo, ils ont un besoin. Mais tu perdre, Mokonzi Alola, Colin Siyeyo, Azako savourer richesse. Colin Siyeyo, Azako savourer besoin tata, yende descenda, nine koko me la Collins, film o ezaki toko, film o ezagu. Film lengo yo wapi oh eza awa non oui ozaki vraiment bien nayo pe ozaki vraiment pe kitoko nayo ok na pesomelo moko avako kende zwa oyo oh no soto pona ngai oui eza pona yo merci vraiment merci vraiment c'est pela na mbongo c'est pela na yango kolisi yeyo a comme ko savourer bozui a hérité ma séance au culte ya papa a tu kobimana mwana mwasi aye kotika ye nini ko komela ye bayana nga basi bolanda film oyo fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire partout avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzame, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. On a vu ça, moi, c'est yo. Azo sukula bilamba. Tolanda film, oh, naboke binyoso. On a ngai. Oh, ma. Oui. Olala kwa pe buto leki. Na kutani na millionnaire moko a décidé de dépenser mbongo na mbongo ebele po na ngaka po na butu moko. Yango décidé la na ye. Est-ce que c'est là qui préservatif? Aboya ki o. Mendimela ngai. Na zana préservatif na ngai ya 4. Oh, oye bate. Ah, oh ma. Yo kangana ibsolo moko. Omoni. Vi oyo esengelo za la prudente. Oza mwasi kitoko, oza jeune poza na bomoi. Yoka. Soki préservatif wane pasuki ekokoma te. Yo pasuka te. Bon ça peut sur infection. Na kozango te omoni. Et ça vraiment risque ou. Pardon tika buzoba wana. Tika na ko arrêter pour na nini. Na zana besoin ya mbongo, mwambala na zana mbongo. Ndeko na ngaya masi madame. Botika ngo combien? 100 naira o. 100. OK, sala ngo pona ngai. Aza bien mona ya mwasi, aza vraiment kitoko. Boni. Depa na mokila lobarate. Alobarate o. Ayoka kapete. Ah, Alex akutani na moto alobaka te. Ayoka kapete.
est-ce que nzambe akolakisa biso ma miracle bake pa Alex awa te confirmer vos nzambe ya nzambe opère un signe à ma faveur ma fille de Dieu nzambe Alex azala nzambe na yo tosambela nzamba yo kalo sambo ya Alex Alex asimbaka ndeko na mutu asambelaka nzambe sala Yahweh sala Alex alunga sala Yahweh sala Alex alunga sala Yahweh. Comment on a ni nabi comment on a te mama oh Gogoloba mon lobby merci messieurs merci mama pesanga orange alobi mama zoka moi mwana lobaka te mwana lobi nzamba saleli Alex. Est-ce que Alex a causé la chemin ekoki komema délivrance oza nini okotya wa ndenge nini kombo nanga obanze na ye mpona koyebisa yo osue na mission na yo ya liboso mpona koherite bourgeois ya papa na yo yeba eke fe na yo komi oesue mpona koherite mission ya tata na yo yeba eke fe na yo komi Kolisa eshuaka aeshue na nini Alex ayebisaki ye ya motu ekozala nini oganye biloko ya mokili pe operdre bomoi na yo maître pona nini mwana mosane kotaki ngai aza nani eza message natindaki oeshue na moto ya liboso oyo sacrifié oeshue nashue ndenge nini me nasali oyo lakisaki ngai na bimi na ye non azalaki na préservatif na kati na ye semasi oyo tiaki ekotaki te na minute oyo eza détruit azalaki na préservatif ya kati me maître okoki kosala nini mpona kosunga ngai nakosala eloko moko te okoki kosala ngai ta mawa te awa miséricorde ezalaka te na royaume na biso ya Lucifer miséricorde eza te toyebi yango te pardon toyebi te est-ce que sacrifice mosusu na kosala ekozala Collins wana eza faute na yo ekokufa mpo na yango lo awa toyokaka mawa te biso soki okoti biso soki obebisi bikila okufi Collins yeyo mikolo na ye ekomi na suka ye moto aheritaki bozwi ya tata aheritaki misala ya tata Collins yeyo akomi kopola na mutu Collins yeyo akomi kopola ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo eapprendre yo leson eteya yo moto oza koréjouir lelo na makila ya bato yo moto ozomona eke kosala kipede obimaka na mibali olalaka bana mibali mpo mata eza na moko oyo kobima na ye babimaka na ye te vi ekobeba yo ntango eza nano ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali ya kose repenture pardon tozala onate o mpo na nini na kati ya ndako solo makasi boye nga mpena nazokoka te eza resultat o papa na ye atikaki
En tout cas, ce que les loko moko important koloba botika koloba loba amara olingo bisanga ke Collins azana bomo oui azana bomo mais azolumba solo na yo ke loko te pardon papa na lobi pe loko te pardon ba mama botika ngana kende o solo leki na kata parce que Collins aleki solo azonga boy solo komi boy ndengani tozo e batep Collins komi ko pour la vivant mwana na ngai eza tango sikona telema pona ba ennemi na yo kina ndako ya tata na yo pe de kangola ndeko na mobali kangola ye kangola pe bandeko na yo ya basi kende sunga bango bikisa bango kende sunga bandeko na yo kangola bango na longola kio na kati wana po sunga bango kangola bango molimo na nzambe lobelaki Alex akende akangola bandeko na ye Alex akotosa to akotosa te. Est-ce que Alex akokende to akokende te? Est-ce que cette fois-ci Collins akoyamba ye to akoyamba ye te? Ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo rappele ke ndeko yo zali tango koki na mission oyo nde oyo abengi ngai na sala kende pe sunga ndeko na yo merci Jésus. Filmo eza kitoko filmo eza gu ndeko na nga longwa na distraction yo nzamba pona kokangola libota ndeko na nga mwasi mabondeli na yo yango nde salaka ete famille na yo balongwa na kati ya kufa. Est-ce que oza ko se rappeler eke ana nzela ya kogene ya komata na yo bangomba nde famille na yo baza kobatelama filme oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali ya kokota na kati ya profondeur ya prière ya kosala en sorte ke oluka nzambe nzambe ya lola asalela yo lisusu koleka afin ke obunda mpona libota na yo. Alex yo adesidaka alobaka ngai nandimi naniokwama soki nakokufa nakufa me nalanda nzela ya Jésus. Bino baesprit méchant milimo mabe milimo ya ndoki na ye contre bino na bengani bino na renverse bino na kati bino na kombo na Yesu Masiya boza na nguya te na ye na kombo ya oyo aleki na likolo na se Nzambe na bamoi Jésus Christ na ye na kombo ya Jésus boza na eloko te bokosala ngai. Alex ndeko na ngai ya mobali Collins eza raison oyo nazali awa. Nzambe ayebisaki ngai nalongwa na baoffre ya papa mpona kende na ya kosauve famille na ngai yango naboyaki kondima baoffre ya papa. Yo longwa awa sikoyo famille oyo eza koappartenir na ngai okosi famille oyo eza koappartenir na Lucifer te. Famille oyo esalama na image ya Nzambe. Nzambe aleki na nguya mpe napesi yo sikoyo mitindo bima kende napesi yo don kende nabengani yo na kombo na Yesu kende nabengani yo grand maître ayaka moto ya ngola le fils de caméra olingi motelemela biso toza ebele tokodétruire yo mpe tokotinda yo na vautour noir ozomikosa naza mpe nga moko te ndenge ozomona. Nzambe alola aza na ngai
puissance na bino ya nguya mukie ekosimba te nzambe na ngai na peso mitindo na kombo na Yesu na bengani yo na kombo na Yesu bima kende na kombo na Yesu toko détruire kufa Jésus bokanga minoko na bino banani po botia balwa na bino liboso ya Nzambe tango Nzambe na lobilo basuka te na ye na kombo na Yesu Masia ale bolongwa na bengani bino na kombo na Yesu au nom de Jésus. Kombo na Yesu kombo na nguya Alex. Merci Jésus. Oh, napesi matondi. Napesi merci Jésus. Oza Nzambe malamu. Oh Nzambe, moto moko te aleki yo na nguya. Nzambe. Merci pona elonga na yo. Merci. Tomonaka collègue ya kofukama. Présenter ngai pa na Nzambe na yo. Nalingi nazala sauver. Pardon sauver ngai. Eza biso tende tozobunda. Eza Nzambe nazobunda po na biso. Telema ndeko na ngai ya mobali. Nzamba sauver yo. Pesanga na oyo. Alex. Est-ce que naza sauver? Oza sauver. Est-ce que baroyal susu? Nte baroyate. Oza sko libre. Oui, oza libre. Alors Alex, bongo bande on a biso abasi. Est-ce que le sauver bango? Tokei na kati. Film ete yo moto zone négligé via le sambo. Yo moto ba pesa prophétie ke na nzela na yo libota na yo kobika. Mais okota na yo na milangwa. Ondima na yo tika Bible. O famille wana bazoyo kangate. O famille na biso bolingo ezate. Ndeko na ngai diable ko permettre te que yo réussir ko bimisa famille na bango. Famille na bino na kati ya molili akotele misaka famille même batolo za ko sauver pour batele melayo ndenge Collins abanda ko tele mela Alex parce que nzamba linga nzamba altele misaki Alex mais diable pas tele misi Collins pour na ko empêcher en sorte que Alex a réussir mission te de onanga ya mwasi de onanga ya mobali tikala toujours ferme zala toujours wana zala toujours na poste na yo tomona ka bandeko na biso ya basi bango bazobima ni nango eleki tala lelo Alex a réussir ya ko délivrer famille mobimba soki pe Alex a senaki mais là muso bandeko oyo balingaki peut-être bazala sauver te boza sikoyo libre na domination nyonso to ekangaki bino oneyantiaki bino sikoyo nzambe akangoli bino keyo nabikisami yo oh Jésus o abiki nzambe est-ce que oza malamu? Oui naza malamu. Yebo za malamu yebo biki bandeko la biso to biki famille to kangola mie